Escalator. Chaque jeudi, sur la 2. Présenté par Doudou Kunku. Nous allons monter. Où ça? Nous allons escalader. Escalader. ne les zappez pas sur... Nous allons monter où? Avec Doudou Coucou, Eh sur bien, la sur 2. la 2. Ah bon? Ah, Ben ça, oui. Moi je vais monter. Moi si je monte, tu sais beaucoup de gens quand ils montent après. Si il veut tomber, il tombe pas. Oh, tu pourras pas faire tomber Doudou Coucou. Nous allons monter. Eh, Plus haut. Plus haut. plus haut, Oui. sur la 2. Ok. Présenté Avec par Doudou Doudou Kunku. Coucou. Donc tous les deux, on vous invite, chers téléspectateurs de tout le grand RDC, d'écouter Escalator tous les jeudis avec Doudou Nkunku. Voilà, et c'est à 22h, hein, faut pas oublier ça. Ok. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce jeudi, un nouveau numéro d'Escalator, un nouvel invité, comme cela est de coutume. Eh bien, ce soir, on va parler rumba. Rumba avec le Karmapa, le prince de la rumba, qui est le digne successeur de tous ces anciens artistes musiciens qui ont prôné le style rumba. Eh bien, le Karmapa va peut-être se prononcer aujourd'hui. Qui sait? On va en parler dans cette émission. Et l'actualité, c'est surtout son dernier concert au Grand Hôtel, la présentation donc, de l'album Le Millionnaire au Grand Hôtel de Kinshasa. Et également la chanteuse qui fait polémique, la chanteuse de Karmapa. On va essayer d'en parler donc, dans cette émission. Bonsoir les Karmapa. Bonsoir Doudou. En forme? En forme, ouais. Santé, mouvement, Très bien, en tout cas. activité, ça va? Ouais, on a bien, non ça va. En tout cas, tout va bien. Ouais. Voilà, merci pour d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous avez une activité belé et tout et Ouais, tout. ouais, On dit ça va. Tobetali solo lelo un escalator. Dans un moment on sait que bon, si vous avez eu l'occasion de suivre d'autres chaînes, il y a une certaine polémique autour de l'un des musiciens de Karmapa, à la personne de Tatiana Cruz. Cruz, voilà. Donc, je ne sais pas si Karmapa sera obligé de répondre à nos questions à ce qui concerne ses propos, mais du moins, l'actualité, c'est l'album Les Millionnaires, qui a été déjà lancé sur le marché. Mais ça a pris du temps, Karmapa, Les Millionnaires pour Ebima. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur la BNT, producteur, Non, mon Ibiso, c'est vrai, j'ai vraiment un temps ébélé. Donc, pour des raisons financières et puis artistique parce qu'il fallait tout retravailler sur mon plan et puis tout le peu technique parce que disque dire Nabiso et Krachaki et tout ça qui est obligé de reprendre tout à zéro et voilà la raison penza au salaire que tout mais la moi album mais Dieu merci l'album est à Mobimi mon boy mambo ça. L'album est bimi sur le label Anani. Parce que en tout cas, l'album na salaki production nango exécutif ngamo na salaki yango. Mais après comme na ebi ndenge na oteka moté na ebi penza na lingaki na pesa ngona ba professionnel ya makambo wana et na pesa ngona maison pauvre musique yende misa mon place ça na pesa mbote belé parce que il a quand même de la chance, il a porté quand même moins chance parce que mon album et ça a 7 ans avant Ebima donc écart est entre 3e na Les Millionnaires qui est le 4e album il y a 7 ans et en tout cas na profiter na occasion na kumisa nzambe makasi du fond de mon cœur na pesa na kumisa nzambe parce que na 7 ans na gata musique à Congo ceux qui au salaire au bongipe donc 7 ans après album Ebimi et les lots na évité peut-être besoin se rendre compte. Les Millionnaires, ça cartonne partout. Les lots oyo, na kati Afrique de l'Ouest, so côté na ba boîte union sur Les Millionnaires les bêta. Mais na zo baté ceux qui vous qui êtes les chroniqueurs ya mboka na biso, so boza au courant ou pas, bon, c'est à vous de vérifier maintenant. On va suivre un clip, une question de vérifier les savoir-faire de Karmapa à travers cet album et puis nous allons revenir pour continuer notre entretien. Monsieur le député, c'est le titre phare carrément de cet album. Non, mais nga na un titre phare, nyos zara un titre phare. Na banzi prolongation, ils appellent titre phare, mais c'est le député un titre phare, omnibus en tout cas, na pesa banzi monanga nyos ba chance nango. Donc il y a un on appelle ça montant. Mais Karmapa on dirait album il ligne polémique trop hein.
Puisque Bimika, bon, messieurs les députés, il y a qui peut avoir un problème dans on dit là, c'est comme si au visa qui moutou moro songolo, na évité quoi. Non mais na remarque kalo moko album nanga nyoso mona kaka on nzembo boye pourquoi nous ça là bon nzembo pourquoi ça bon. Non, c'est comme à l'époque de Luambo Makiadi, c'était comme ça. Moi, je ne suis qu'un descendant de Batouana, Luambo Makiadi, Jano Bombenga, Rochero, Bazaki Banzemo, donc ce n'est que normal. Je suis le fils de ces grands-là. Voilà. Donc, ils ont emboqué la tête. Non, ils ont emboqué la tête. Je pensais seulement au Salanzemo Moko. Komeka Moussa pe Batu parce qu'il y avait Luambo qui chantait ça banze mon épée mususu zawo zala na moi politique moké et ngana mona yeke na époque na biso on dirait que tous les Batu kaka bolingo non mais oh ben ça vexé certains non mais ce qui est vexé mutu c'est que peut-être balobaka ndenge mo bato yeri bolobaka qui se sent souvenir donc ndenge on a so moni que beti yo c'est que peut-être yo sala maman ndenge wana mais ce n'était qu'un conseil on appelle ça qui na ba papa na biso ba député ba yaya na biso ba député ba ndeko ba kamba mi na biso puis ba leki na biso ba député ça dit ba député quoi que bazana mosala moko munene toza baza bato lokumu. Alors basa la pe makambu ndenge lokumu na bango zoloba soki bazolanda makambu ya pamba neti ya basi eza mabe mais il faut souligner que il y a pas de députés, il y en a pas qu'au Congo, il y en a aussi, il y en a partout au Tchad donc il y a la démocratie voilà, partout il y a voilà, c'est un artiste, il sait peindre sa société. Donc, Bomoni Wana, monsieur le député, j'espère que c'est lui qui se sent touché. Peut-être n'a évité. Ndenge na salaki nzembo na monaki ba député belé balaki d'accord nanga de l'opposition comme il y a majorité. On a moni pour bois qui bango fort na nzembo. Oui, mais bazaki belé bazaki d'accord nanga. So ko ça d'accord c'est que peut-être moi koko sozali mais bon. Na monaka moko mutu asalaki neti mais après na bandaki état major ne peut-être expliquer qui était aux anator mutu na raison za artiste. Ya mono moni a setenya bon quoi mais voilà mais ngana za nga artiste œuvre za œuvre nzembo za œuvre d'esprit. Na kanisa ki na yemba bongo na yembeli pe mututé eza thème ezelo mo ya société donc voilà quoi sans rancune voilà. Alors le Karmapa to betana masolo ya actualité pe ya concert présentation album mais ce qui est sûr Karmapa il s'est produit rarement à Kinshasa. Oui, ça c'est vrai. Ça s'explique comment, pourquoi non. Parce que vous en avez œuvre, vous en avez répertoire. Mais pour beta penez à la neti moi non on a qui chaque année un grand concert. Liboso na ko beta moi mingi parce que nazali na ba instrument nanga le lotolo ba baby et comme mbongo za moi passe en tout cas na limiter ba concert na limiter ba concert ceux qui moto ko pesa un instrument bien azali amuna ni na ozongi na ba concert car m'a pas zolé là trop j'ai l'impression que conséquence il y a division na bato ils ont apporté le hôtel et division na bato na sens ne tout hôtel album et Oumeli à l'époque aux Zaki na bato bako soutenir yo de mécènes des producteurs bandima rappeler ba simbio na loboko boye sans pour autant citer ba non yebi à qui je fais allusion mais les au boboza sous pesant na été album est traîné pour yebi non ils appellent un côté comme si que les instruments etc. non ils appellent un côté so sali au lobby bo sali allusion na Eric Lucasio na salué. C'est parmi bateaux produiseurs d'album moi et Albosso, je m'appelle toi, mais Eric Lucas n'est pas un producteur. Aujourd'hui, il s'est lancé dans la politique et puis ça allait toujours soutenir parce que a encadré moi jeunesse et moi jeunesse makasi donc to pesi ni asa producteur et puis lelo na kata musique à Congo tous en va producteur je ne souffre pas ils en ngam moko te na souffrir na manque à producteur so ko tali ba ninge belé bazo bunda na poka ka ba trouver producteur donc c'est biso nyonso ba artiste congolais nous souffrons na eloko wana c'est-à-dire que tous zangi ba producteur. Moi j'ai eu la chance nazako tu na chance ba te belé ba aider ngati na sisa album ngamoko na ki ko tourner ba clip na Tanzanie na sali ba donc monsieur le député ne sama na Tanzanie et sama na Tanzanie ba clip salami na Tanzanie et na sali ba studio na ba poto ba c'est compliqué ba Tanzanie pe ba la harmonière. Oui, bah ta monière. On constate au sali quoi. Ouais, et puis bon, oui, sur le monière peut-être parce que là qu'on a ni député on a illustration ça qui est la monière, non, ça qui par hasard. Et qui par hasard et puis monière ça ne veut pas dire opposition.
mon position c'est autre chose. Nga na respect mingi na batu na ba politicien na biso nyoso ba parti nyoso. Ils ont l'opposition, ils ont la majorité, ils ont le respect. Ils sont là pour nous bonbonner mboka na biso. Donc ils ont été que non, en tout cas na leki kutu kambango. Na rien na lobaka ke na ba manka ba producteur ba zate na biso nyoso. Yango moni ba album na biso, ils ont soit moi battant. Voilà quoi. Voilà. Alors finalement, présentation album na Grand Hôtel. Tata Cruz Azalaki. Oui, album et Salamaki et présentation album et Salamaki Toko Makasi. Oui, presque ça là qui grand boulot, ils allaient qui autour à piscine, ils ont mon nene. Coton dit ça, on a jamais quitté. On a remercié, nazo vraiment nazo pesa le coup mon mingi na Nzambe parce que place wana kiti esili ba Yesu na ba kiti etondi nyonso. Donc Nzambe akumisama. Nzambe vraiment akumisama. Nga moko na zaiki peko ndimateke ko yozala bongo na yebi na betaki musique makasi et oyebi concert za kaka ozoyi bate est-ce mais etonda ki ya moketi les images vont parler. Pierre Mwanda Mizoza, le réalisateur du Saint-Esprit, a-t-il la en route total là pendant une bonne 5-7 minutes. Total ambiance qui avait régné. Et le clou de la manifestation, c'était Jeannot Bombenga. Ouais, na invité qui papa Jeannot Bombenga. Et ça, a une surprise dans la carte de concert. Na mona qui pensa que makambo belé aux hommes na mokilo pour papa Bombenga lobi. Aboa kela inga soi na carte de concert. Aboa kela inga soi. Alobi mwana oyo azalaki azo sala musique ndenge biso to bandaki. Papa Bombenga sala une révélation pour permettre je ne savais même pas que Sam Mangwana a passé na école ya Papa Bombenga. Je ne savais oui na Vox Africa. Je ne savais même pas que Papa Noël a l'école na école ya Papa Bombenga. Ntessa a l'école na école ya Papa Bombenga. Et même le grand maître Obisoni sur mission ya Tokumisara Awa Susi Kaseya est passé na école ya Papa Bombenga. Et Papa Bombenga kolobaki mwana na bwaki lioso izwa na pesi yo pouvoir na ngai. Ndenge ozali wana sogata biso tozate lelo mwana oyo akokiko a remplacer biso valablement. Et ce n'est pas seulement Bombenga qui a dit ça. Avant, il y avait Rochero qui l'avait dit, batu belé, ba mona irokola sonne. Et Bombenga ya kolobango. Et puis na lobelo mo asuka so permettre nga. Na yeba kite Papa Bombenga na Rochero ba yaki mokolo moko. Na même moment et pas ya Grand Calais. Bazaki bato bazo kuma banzimbo ba pesa Grand Calais. Ba yaki okutana na mokolo liboso bango mibale. Et c'est le dé batu pe ba loberanga. Bizarrement na évité comment coïncider comment Kitani Rumba congolaise à Ibani. On va suivre l'extrait à concert. Voilà, en attendant qu'on puisse nous apprêter, je vous informe que nous sommes en direct. Vous pouvez nous envoyer des SMS, le Karmapa est là. Si vous avez des préoccupations, il va vous répondre. Nous avons déjà au moins quelques SMS qu'on va lire pour vous, mais le temps qu'on puisse suivre un résumé, un condensé donc de ces concerts du 19 juillet autour de la piscine du Grand Hôtel Kinshasa. Important de le faire venir, tout simplement. Voilà, le temps qu'on puisse nous apprêter cet élément, mettez le badon n'engo lobby wana nyostou en résumé, parce que thème la mission les qui est le digne successeur de la rumba congolaise. Donc, c'est déjà Kouloutou le quoi Jeannot Bombenga. Bon. Taboulé Rochero, Atika Bissopé à son âme, à l'obéla Kiyopé. Donc, c'est que les lots beaucoup prétendre que Yonde osa successeur, Nabango, Kitania Rumba. Le Kouta Mabe, musique ya rumba tozo beta oyo, bakonzi nango bazali nano. Papa Jeannot Bombenga, ils sont là, refêter le 27 août oyo, 80 ans là. Et les lois, le doyen, il y a ba leader nyos. Donc Papa Bombenga zali, Papa Lutumba zali, ba grand le quoi Papa Lutumba. Donc les lois naza penza bien placé tina le bakinga parce qu'ils sont encore là. Et puis tout ça est belé tout ça beta musique amour. Nga na sepeli na bomba te na sepeli po na moni Rochero
oyo Afrique monde entier bazo reconnaître Bombenga Afrique monde entier bazo reconnaître et me désigner comme que nazo beta musique au bango bazai ko beta pe ba kuna koki ko remplacer bango valablement, c'est un grand honneur, mais c'est aussi un grand poids na mutu. Donc eza mokumba monene parce que bokonzi ba pesa ngo na n'importe qui te etala na comportement bokonzi ba pesa ngo na n'importe qui te. Soko beti musique malamu zana pe na comportement malamu vis-à-vis na bandeko na yo na baninga na yo musala na batu nyonso nde ba pesa ka bokonzi na batu wana mais ezali ka mukete. Donc ngana zana loko mingi zolanda la lettre mama recommandation au rumba isengaka et le rumba ngakolo bango par hasard te. Ouais, c'est bango nde muzoloba nga penza na zana moi koloba te Dudu ezande bango mo baloba ngana ko lobelo mote ngana betaka musique ya Lutumba na betaka musique ya Rocheru ya Franco ya Jano Bombenga ya Vicky Longomba ya Grand Calais ya Nico ya tous ces grands ngana betaka na musique na bango yango no monita na yaki mais oza mukolo belé te poni ozonga basime belé makasi. Mais parce que c'est la musique qui a fait. Non, mais parce que ba roi musique on a tena tanga ba roi bangwana bangonde basala musique wana ngai na lobaka même sans mangwana c'est un grand ya musique ya rumba mais ngai so bo remarquer na benga na nurwate parce que ba kolomoko bazali ba Rochero ba Franco et des Mangwana sont venus après. Mais c'est des grands Yamboga. Papa Lutumba, il est encore là. Papa Bombenga, il est encore là. Donc, Tolo Bateke, Ngai. Même à Tassa Mangwana Lelo, à mon avis, comme ça va toujours Papa Lutumba, comme ça va Bombenga. Bonga, il y a un Pambabo. Non, ça. Voilà, on va peut-être se rattraper avec cet élément, le résumé du concert juste après, les temps total à clip Moussou. Mais le clou de la manifestation, ça devrait être aussi la fameuse chanteuse au Betela Ibiso Masolo, le Karmapa. Ouais, cette chanteuse-là devrait être mise en exergue. L'album Oh les millionnaires. On dirait aux Obimissé sous terre, on dirait. Non, elle était là dans le concert. On était place dans la image. Non, la fille, photo aider. Ngai na bino ba journaliste photo aider à quoi acquérir expérience kaka muke akokutana na ba ça dit moi la muke lobi nini azo elle est encore azo yebate ba ko meme awa yaka kota koti na ye ba ye ba bimisi obima na yo bimi ozongi sous place outaki non entre autres moi la muke na sens que même na âge et puis na expérience il y a métier expérience là tu as raison expérience na métier on ya biso na Congo awa et ça moins compliqué le banango ba trop d'agitation et moins compliqué donc moi na faut mais ça na eba nini ya sengela loba na tel na awa ne sika o na sengela loba boy est-ce que na sengela tambola na mutu boy est-ce que boy donc moi na zo kola muke ba faut pas ezebele mettre ko to tika été to ko risaka muke. D'accord, tout savouré clip Boruto Zonga pour la suite. Mingi balomba kakombo na ngai na ndenga kolo mingi baloba kama solo na ngai na ndenga kolo Game Kemusa l'international Benoît Chisimbi Tam Bolingo kangeli ngai kanda nasanye loko moko teba na mipesi nzoto nyonso molimo kobangela kangai te Henri Dido yangai nyonso sina ebisa yo wana nyonso kolanda te zale pase mingi balobanga kombo na ngai na ndenga kolo mingi balobaka masolo na ngai na ndenga kolo oza pase por na ngai ndenge mopasa ya kaige olingo oza na ngai mosolo oza na ngai onzenga pe oza na ngai nini lisusu na luka libanda baebalobaka kombo na ngai na ndenga kolo mingi
balobaka masolo nanga na ndenga kolo Caroline Poncelet, l'étoile de mer. Stéphane Obambi, le vrai pétrolier. Yinga Bonga, l'homme qui détient les vrais pouvoirs d'Afrique. bolingo ekomi obeta mabe oyo bolingo ebongwani nde mondoki nzambe asala mokili na ye atinda biso tolingana re tobota bana totonga mokili oyo bolingo ekomi obeta mabe nzambe asala mokili na ye atinda biso tolingana tobota ye boni okoni komakela yango lisusu ya moto olingi ebota to ekufa ingalobelanga. Voilà, cette chanson s'intitule Passeport. Sûrement fait plaisir à Boss Bosco Sangassam qui est en train de nous suivre et également à Maître Georges Devolo qui nous suit certainement. Alors, ma question est Ali, Maïlouzolo depuis Bandal, à l'objet d'après le Karmapa, est-ce qu'il est satisfait de l'évolution de cet album? Et puis, bienvenue Kina depuis Bumbu, monsieur le député, pourquoi ce titre et est-ce ça a une signification? Et enfin, Dona Kiamba, depuis Ngringiri, Abike pense le Karmapa pour l'avenir de la musique congolaise et aussi de la Sokoda. Voilà. Tu réponds à ma question, mais tous on a une chanteuse, tout le monde a Cruz, Karmapa, Ozaki et Poani. Est-ce que tu étais obligé d'avoir une chanteuse? Non, non, parce que l'album, nous, elle est bosso. Salango sans... Non, j'étais pas obligé. Sans chanteuse Moura en exergue. Non, j'étais pas obligé na chanteuse. Nabandi une fois pika quand la émission Escalator on a expliqué que pour ndenge nini nazwa qui chante Tatiana. Et ça par hasard. C'est-à-dire qu'il a besoin de voix féminine pour tchaba cœur na banzi monanga. Et na ça appelle na ba fille mais na mona ki na ba fille yango moko na ko se distinguer. C'est donc Tatiana. Et Nabimela qui est-ce que tu peux faire partie du groupe Nabiso? En tout cas, tout de suite, elle était d'accord. Et c'est parti, quoi. Peut-être l'album a tellement traîné pour... il faut qu'il ait à s'exprimer dans l'album. Ou bien, il va garder fou pendaté, c'est-à-dire respecter ta clause pour que le lobo, moi, on a comme agité. Non, moi, on a agité. Moi, on a agité. Moi, na photo salisa, il faut te aider, biso mikolo. Moi, na koti na métier sika, faut te aider. Elle est encore jeune, très jeune. Parce que il faut foutre bien, il faut aller bien, à bien la musique. Mais surtout ma chanteuse, il faut tout le temps changer la coiffure, il faut le mieux sur la peine à la lettre. Vous saurez Monique ailleurs va proposer mieux. Mais tout libre au Kenya. Oui, puis na ina banolo mo, on a qui Tatiana. C'est d'abord, pourquoi Tatiana dans le groupe Nabiso par exemple? Par exemple, écoutez, pourquoi dans le groupe Nabiso? Parce que moi, le Karmapa, Nabaki Nako aidé à comme une grande star. Je vis en elle, étoile Moroboé. Parce qu'on souffre, les autres, tout le monde va remplacer, Tchalamonate, Nabambi la belle. Donc il faut quand même bazala. Et Ngapena Bagino, nako meka kode mon monsieur et nabandi c'est déjà chose faite naluba. Donc nalinga qui na aidé à comme lobby une grande star et puis na ipsaki même na concert sur Otali concert mo mabatu na inga ba est-ce que sur lobby lelo akende rokende ngabe na ba isuki a commis prête à monique a embrasser carrière solo nako aider même. Donc, je pense qu'elles en ont prêté. Mais si vraiment elle trouve qu'il y a Monique a commis prête à réussir sa presse, elle a commis prête, n'a rien kende. Donc, est-ce que les lots Tatiana sera accueillis et déstabilisés Karmapa? Non, mais non. Donc, il y a un faux problème. Alors. Ils ont un faux problème. Comme à Rose à la télé, Karmapa restera Karmapa. Mais oui, nous avons un bâtiment bazar, bazo kanisa netike. Non. Te po yondi po tomboka ki na likambo. Te na tomboki te. Tomboki te. Ngako tumaka mona na ndango te adudu.
Je te jure devant Dieu, nayoka nanu ata déclaration moko te makambo wana. Nga za roi. Le roi doit pardonner, a le devoir de pardonner na peuple. Mais Tatiana t'a dit quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Yo le karma pas devant ma téléspectateur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est leur version Oyo, chanteuse nayo a Eliaki. Doudou, omoni kambo nga bato balinga nga balingite na beta masolo. Eza ba makamba ya ba soki artiste monene na beta ba masolo boye akomi moke. Nga naza grand musicien, je m'estime que naza grand musicien. Lelo so papa bombenga tsenga boye. Soki moninga na solo makamba boye. Na bandi a sepelate. Nga naza lelo na pouvoir o ba pesinga na papa bombenga. Donc na koki ko se permettre te na swana na population. Tona baibanga, ce sont baibanga na limbisi bamu. Tous les quatre, na Tatiana, na la journaliste, na la commerçante et puis le commanditaire, tous les quatre na limbisi bamu. Moi je suis le karma pas. Il faut te promouvoir musique, to betande musique. Commanditaire à Guinane. Ah non, nani ko tanga kuma chanteuse gaya yo. Nani ko tanga bakuma batu. Te bazana ki 4, tuna bango ka bino mutozolo nda masona bango. Na délice kuna ba se retrouver 4. Mais na pardonner bango tout. Ça dit que lelo boye on dirait ko ça peut raison na bato balinga te ba chanteuse na bango bazala ta na téléphone ba benga raté. Mais oui parce que Tatiana ngona monter bazo jouer facilement. Non, ça dit que na ba SMS. Doudou. So pe yemo mtatinda ki so pe batindela ki côté na pesa flou fala oyela biso yeto tuna ya. Moninga inde na za bonga za le karma pas. Ça dit que Tatiana za artiste et musicien ndenge mona biga chanteur nanga. Ndenge mona pakebo guitariste nanga ndenge moko. Donc ndenge moko. So ki biga za na téléphone, il faut Tatiana pas na téléphone. So biga za libre, Tatiana peut faire libre. Pourquoi il faut kanga Tatiana? Dis-moi. Est-ce que ça mon nanga? Non. Non, je n'ai pas droit sur la Tatiana. Non. Et là, je te jure devant Dieu, non, natala mon la télévision. Parce que donc, il faut respecter papa Bombenga, papa Lutumba, papa Kufanyoso, Bazalaki Batu Maramambote. Ceux qui balobi le lubabi yo, moi no yo ko remplacer biso. Landa bangona ezaleli. Bokonzi ezarana ezaleli. Ceux qui balobi ke yo parce que babi papa Bombenga, c'est pas comme ça, c'est azamuta mayele. Ayaki alobi yo na bwake lo soyi na misa batu parce que atalaki na ezaleli nanga. Na lingi batu nyoso motena to limbisa batu nyoso banga basanga mabe. Na pesi bango honnêtement et puis vraiment du fond de mon cœur na limbisi bango. Balingaki basala complot contre nga. Mais na limbisi bango nyoso. Bango tout vraiment donc la guerre mais tantôt le biso balinga basala complot contre yo. Bon, siko moyen to konyo poser ma question les ateloko so limbisi c'est bon. Mais to se la paix mo ke ne pe na plateau ya ba concert wana bozongi la osala ba émission ndenge zaki sans problème. Ça bon oui kité ngana boyite. Bon ngana biso ke na kolega na lubino na limbisi bango du fond de mon cœur. Bango tout place bazana pesi bango mbote. Moi je suis le roi, le prince, les soginani tout. Je suis oyo ba pesi pouvoir na bakulutu te santanga kombo pardon ya la raison tanga na kombo mutu wana pardon mon sincère zo ba ngona sika baza na pesi bango mbotu. OK, on va suivre les clips alors. Non mais ça on vous permet ngana sisa kana no ba mine na mwana na ngai. Hein? Bango mine bakutana na délice na pesi bango na limbisi bango. Oyebi na place bakutana ki? Oui. C'est que vous avez bien informé alors. Oh. Mais yo sais pas yo bi na lingo kota makambo te. Mais na lobika ke na limbisi bango. Na yo ka nga mambalo bakate na yo obi balega ibo même Tatiana mambalo bakana télévision je te jure devant Dieu nanu na tala ndenge Tatiana zo lobate na ba makambo nyos. Ata la journaliste nanu na tala te. Donc rien. Nazo préparer 4 6 66 4. Nazo peta ba AVC, nazo kuma ba mbuta muntu, ba Caligula, ba éducation. Nazo na ta on et dos spraya tala mambo. On va suivre les clips et puis nous allons revenir.
Voilà, Omnibus, on a salsa, il y a des fois. Non, mais. Et puis elle chante bien. Non, mais. Ça maintenant merveilleusement bien. Non, mais merci. Mais Dudu, on a sur le mot, on a bien bon. Et ça, coaching. On peut être un bon joueur, mais un mauvais coach. On a un bon joueur, mais oui, un mauvais coach. C'est-à-dire, on a coaché bien. Pendant 4 ans, on a travaillé avec elle. Et les loups, on a bimé en monigachi. Et ça, on peut. On a fait fâché ma casse pour 4 ans. On a dit qu'il faut un salaki au bois qui est la maille. Non, Doudou. Non, Doudou. Honnêtement, depuis, on a eu sur ça, l'ison à Macambo. Et pas il m'a été fâché. Comment on dirait ça dans le parquet? Pour yo, ça, ils ont minimisé. Ah, mais comme il au fond. Non, au moni, Doudou. Na coaché moi 4 ans. Si on a travaillé bien comme ma cassibo, ce n'est que normal. Na ba niveau les colo font ma kamaboisa. On a trouvé normal. C'est qu'on a fondé yo toyé. Non, de donner expliquer quoi ça dinga makambo na Hollanda ngo penza na musika. Nazo kipa moté. Na nande utolo mo parquet donc nazo yo nga na musika kuna. Na lobi ngana za roi. Na ifuna za na zalilia bakulutu ba papa bombenga ba papa
papa lutumba papa wana il faut na respecter nini na bango soki nga lelo nakomi koloba koswana alors na sukala te na utoloba awa na limbisi tous les quatre toutes les quatre personnes wana bazalaki c'est-à-dire mais na Tatiana loba Tatiana na limbisi ye parce que asala quand même parti bazalaki bango non nalobi bongo te nalobi ka le fait kaka bazalaki bango quatre azala ayebaki te napesi mutu moko torte na bango mine wana tati mwana nanga bato bamemaki mwana même na acheteur c'est-à-dire na marchandise na vendeur na acheteur bango nyonso nalimbisi bango tout nayebisika na mwana ngana bimandika fabrika selo te donc nayebisika na mwana ke yebaka ko vivre na musala okoti ya musique kozala biloba te ekoko boma yo na limbisi ye parce que aza na musala na ye aza mwana funa sunga ye la journaliste aza pe petite sœur na ngai ya ndako na limbisi ye déjà kutu na libandeli na yebisaki ke na limbisi ye na ndeko mosusu mwasi wana mosusu parce que bayaki 4 2 filles Tatiana na l'acheteur donc bango tout na limbisi bango mais ndenge nalobi ka acheteur comprendre kaka donc c'est-à-dire que nalobi bato wana mine basalaki complot po bakanisaki bakodestabilize nga ndenge wana or il se trompe na moment wana nga naza koprépare écoute nde naza boye je vous dis la vérité nakipaka nanga mambango te nasekaka nanga so otuni bamiseli nanga za waye opesanga bainformation nasekaka na répondre kaka par politesse sinon vraiment nalingi nanga mambango te. Merci beaucoup na ndenge orépondre na invitation na biso komokoma na suka mais to satisfaire batelespectateurs batinda texto bon babi évolution les millionnaires je pense que so répondra kiango les millionnaires ça va voilà Maïlou Zolo depuis Bandal mutalo ça va très 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 bien ngana kumisi nzambe makasi parce que au moins les millionnaires il y a un monté luka wa monyoso ce n'est que normal mais vous busana 4 666 4 zoya oh voilà titre prochain album 4 666 4 na kati kuna zana AVC monsieur les députés ezali na kati monsieur les députés susu ezali bis oui voilà réponse ya wa liboso non kaka suite kaka monsieur les députés ezali nazana éducation nazana mbuta muntu kaligula nazana na baksa 5 titres na éducation voilà donc faites-moi confiance bato balinganga nana temps au discuter avec maman pampa maté. Alors dernière question dona kiamba depuis ngiringira lobi avenir ndeni o penser à l'avenir et à musique ndeni et puis na sokoda mais musique avenir la musique droit d'auteur na Congo avenir la musique so tatiana mana ko déjà ba droit d'auteur na e au ningana te mais avenir la musique ils sombre na ba comportement boy to lingana ndenge ba nigérien ba lingana ka ndenge ba ivoirien ba lingana ka ba américain ba lingana ka so mon ninga pas transfert te na ngolo ko club à football karama pas so muta beti 4 pas na yo anga ke na Real de Madrid mabe na lobi mais tous on veut ninga série pendant pendant musique faut libérer ba joueur yo poso mba mususu de football ndenge za la ça rien musique eza etambola na bolingo omona na Shakira sel album na il y a 10 titres 9 featuring il a bolingo mais biso mona mutasali album makasi do batmo ba sepelité balale no vena butu vena mo balali no muto nini to bomaye mais avenir la musique a comment kozala sombre tango to molinga ko étouffer même ba petit na biso ba ozo ya sima na biso ba petit na biso ba Fabregas ba nini bazo ya faut to pesa bango photo faut les aider pour ezaka pour musique a Congo mata mais quand ozo linga ba ninga ba zalate na ma première ligne c'est-à-dire que mabe makasi dudu mabe makasi bino ba jouer ce football télémena maman ndengwana il y a des gens vraiment à éviter donc à venir au Congo il y a musique à Congo ça moi sombre tant que ba comportement ya mabe tokozala na to tokozala na ngo à venir à musique à Congo ya sombre question il y a Sokoda peut-être c'est un droit d'auteur na musique franchement vous avez affilié ngai te mais automatiquement non tout Congolais est affilié automatiquement to ba droit na ngai ya Congo nyoso
eza sokodam ta gérant mapenda osali adhésion na yo ndenge ezala nazoyoka kaka na mosika oyo banungunungunungu tolingana kaka nyonso tona na ntiango wana cadre kolingana soki bapesi biso gérance togére bien soki mpe moninga azogére kuna tozalela ye contraité donc ndenge nalobake naza na kati donc tomeka kotala ndenge ni faut tomarche message ya bolingo yango mteyaka na mais depuis moi j'ai toujours véhiculé ces messages là ya bolingo osomonanga mpena nalobi mabe contre motu nanu te mais yo bolingo olakisaka yango mpe pena te po totali osali neti kobebana na Eric Lukasi osali neti kobebana na Félix Wazekwa osali neti kobebana na boye voilà mais olobi te olobi kaka otangi 3 personnes Eric Lukasi place aza na pese mbote Félix Wazekwa mpe pese mbote nazoya nano Eric Lukasi nazaka ne l'air nyonso tobebana te seulement Eric Lukasi aza producteur te donc c'est pas la peine à produire nga so parce que eza na mosala na été on a beaucoup souffert na je m'appelle toi donc tozalaka bien kolobaka te ke tobebana tozalaka bien nanu kutu tobebana ta moke te c'est mon frère suite waze quoi tozalaka bien au moins te mikolo ne azolobelanga na télévision bien place aza na pesi ye mbote mpo mona mpena apesi waze kwa mbote ebele c'est mon petit frère ya ndako mpenza avant même makambo musique avant même makambo musique waze quoi venez chez nous à la maison tango na obeta musique nanga mwa muke na ba stela homo na ba nguma soye na ba Jimmy ya bana pona otangeloka bango oba yeba na avant bon c'est quoi venez azotala bisonde tuzoyemba donc c'est vraiment mon frère Koffi Olomide mais ngana sana problème na été yo muzo mona te alinga zo de chanteuse a yanga mais ngana yebisi ke na limbisi d'accord na yebisi peut-être zo lukate na limbisi vie azavie nanga nemo na ba papa wemba na ba fe kinke seremene mais yo mama ozola na toyibi ndeni ke yimtangazo mais kasi na yebisi yo oyo kitenga nazolanda ba makambo to balobaka na télévision télé je te jure devant Dieu Nathalie ngota mokete devant Dieu attends moke une minute rien mais nalobika ke nga penza ba comportement wana za ba comportement mo mabe il faut to lobaka soko ezali ki ozana besoin peut-être ya chanteuse ya moninga ou bien chanteur ya moninga oui na nenga normal na système pena nzambe bien na sepel na yo nini mais est-ce que na nenga normal na nenga bomba na système à satan mabe yango na ndeko sala ke musique ya Congo ekendete mais biso lo kwa tuza ngalo wa mutu lo nga Karmapa na lingina laksana batu ke na zaka bien na batu nyoso na pardonner bango mine na Tatiana na bandeko nanga mibale ya basi na kulutu nanga na pardonner bango. Y a pas de souci. Merci Karmapa, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin. On a remercié quand on dit qu'on répondre na pour ça obligé té. On a obligé té na répondre d'abord na ngai pour beta masolo ngote. Estime pona non, na lobaki na ngai beta masolo ngote. Mais na par politesse, par respect ya eloko yo na répondre gaga. Et puis pour na profiter na lobaki je n'ai pas de problème avec mes frères. Ata balinga ibasana nga mabe mais bango tout na limbisi bango y a pas de problème nazana boye sanga place ninga na salima benga na vanda na nganga le Karmapa ba utopesa bango ngai kibokonti samedi dimanche ba salinga réunion lundi ba image à Pierre Mwanda. Merci à tout le monde, à toute l'équipe technique. On s'est dit au revoir, jeudi prochain nouveau numéro avec un autre invité. Bye bye. Prochain concert ezali nazoki na obeta na Matadi et puis ta na ozonga na banzi na annoncé grand concert moko na étranger kala mengita. Voilà, merci Lyons Lakion qui nous a assisté. C'est moi qui vous remercie. Les Karmapa, allez, bonne continuité. L'occasion de Yagope ça Yago Laksala Batuke, le Karmapa est propre. Ouais. Surtout le message à pardon de Voilà. Au revoir.
Escalator. Chaque jeudi, Sur la 2. Présenté par Doudou Coucou. Nous allons monter. Où ça? Nous allons escalader. Escalader. ne les zappez pas sur... Nous allons monter où? Avec Doudou Coucou. Eh Sur bien, la sur 2. la 2. Ah bon? Ah, Mais ça, oui. Moi, je vais monter. Moi, si je monte, tu sais, beaucoup de gens, quand ils montent après, si il veut tomber, il tombe pas. Oh, tu pourras pas faire tomber Doudou Coucou. Nous allons monter. Eh, Plus haut. Plus haut. Plus haut. Oui. Sur la 2. Ok. Présenté Avec par Doudou Doudou Coucou. Coucou. Et donc tous les deux, on vous invite, chers téléspectateurs de tout le grand RDC, d'écouter Escalator tous les jeudis avec Doudou Nkonko. Voilà, et c'est à 22h, hein, faut pas oublier ça. Mouah. Ok. Mouah.